Daiko Heights. Quartier moko ya Brooklyn na New York oyo ebongwanaka lola ya bafeti na mwa nyonso ya Desembre. Babalabala eza kongenga na minda ya ndenge na ndenge, badekoration ya milai pe makelele ya esengo na bisika nyonso. Makambo oyo ebandi na 1980 na mwa bato moke oyo bamipesaki na makambo yango. Ekomaki moko ya bisika oyo bato mingi basepelaka kokende congé na engumba New York. Lelo, koleka 40 ans, mabota mingi bazokoba kokende na Daiko Heights, momesano ya mabota ebele. Okomona biloko ya Noël ndenge na ndenge ba personnage ndeti Frosty, bonhomme de neige, Grinch, ba Mignon. Pe tobosanité Père Noël yemoko. Na New York, na bisika mingi misusu, mabota bazali kotambola na babalabala, kozwa ba photo, kokamwa na bililingi ndenge na ndenge, bazali boye kosala ba souvenir ya kitoko oyo bakolobela na bambula ekoya.